Na Chine ba refula mutu te. Chine ba refula mutu so côté ovacité ozana mukanda te bakangi oza sans passeport au côté ovacité au côté cachot à partir ya cachot de basombeli billet ba refule. Ngana ndoki ne Chine na passeport nanga et puis passeport nanga so na lakisi on na kenda Chine o fungola munoko. Omona tiki mutu so ameli ba mela na ye akomona ba n'importe quoi. Na Chine ba refula te. Et puis bato bayebi ke mira isa na kenda Chine ngai na air éthiopienne nazalaka na carte ya fidélité na Kenya Airways nazalaka pe na carte ya fidélité. Donc eliko ba question naza un visa na lina voyager lobby na bengi na agence na bi na mabo bombelanga place ba bombelinga place billet za combien ba yeso billet za autant talaka mutazaka na carte ya fidélité na nani agence ya avion Ethiopia Airways na Kenya na Ethiopian na Kenya Airways. Yusko isa mutona kakenda ka Chine mbala moko ba refula epe. Ozo mona teke olobi eno mbobohe po batuka ba monoko lobaki na Mario. Okota mabala tellement moi mingi basi ba oboyo sko o inspiré do ba moni nzoto no trop. O mona sko place au Kenya to komo luka ya sika. Sko oza neti yo ngana na komi na aja mino. Nana mobali mo alinga nga moko na ebisi ondi matena mukolo. Alinganga makasi et puis mobile nanga silika makasi yo benga ngai na comme na ménopause pourtant yo ndo comme na ménopause pour ofaner teinture no ifaner moni mo so zui ko basa kabelo nyoso baboya yo ba fantasy nyoso baboya yo basi nyoso na ba téléphone baboya yo ba mona o trop ce ko ofaner komi poussière moi so akozwa taka mto comme na niveau la panoro na bino na salon. Wakana mwasi mo boye mwasi ngo ndoko salelo nyonso otiki mwasi wana oyena mwasi mwa makangu na ndako ayibi ba bijo bata mwasi wana mwasi lelo akota mabele pona yo olela kutu mwasi oto sala matanga place musu ça c'est ba famille wana makamba loba pona o omona te yo moko mo lokwa liboma ndena na ngwana muto asake miso yo mona to ko mo lokwa liboma muto ko mo vana ba banda tongo tipoka po beta matolo tanga ngata kombono wana nyang binisi nga pona tanga kombono penake na yebi yo. Les cas de mission bimaka na 5 CD 5 1 2 3 4 5 wa sala Congo oh sala na Congo oh ba reconnaître yo que za pe artiste yaka nango ne mission yo leka ngana koya na 50 et donne à CPI fois 10 et puis na Congo ba producteur ba produira yo ba teka yo. Ngas ko na oyana ba CD o ngala joua 50. Bonjour, bonsoir à tous les abonnés de Kiese Kelly Joyce TV. Bonjour à tout le monde, bonjour partout où vous êtes. Bino Batu Obo Mesana Kolanda, émission na Bino ya masolo ya communauté. Dans masolo ya communauté, to beta kaka masolo ya communauté, oyetali communauté na biso. Merci lisusu na Bino nyoso. Oyo bozo ko encourager, oyo bozo ko continuer ko s'abonner na chaîne na biso Kiese Kelly Joyce. Vraiment bambote ebele bisika oyo bozali c'est pas facile mutu à s'abonner, c'est pas facile mutu atika bisala na ye à se disposer pour na kolanda émission moko boye. Vraiment merci na bino na encouragement na bino na misala po bozo ko tombola Kiese Kelly Joyce TV oyo ezali chaîne na bino ya kati ya Angleterre oyo bino nyonso bozo linga mingi lelo toye na numéro mususu ya sika esika oyo wapi toye ko solola na moko ya communauté na biso oyo azali artiste comédien oyo azali congolaise mais a évolué à travers awa na kati ya Angola. Donc tokozala na ye bobongama déjà boyebi mingi bosepelaka na ye banda abanda ko sepelisa bino na deceva bino te. Donc soki bomoni ye kaka na scène donc bosepelaka kaka. Donc tout ça déjà na otanga kombote bo mona surprise sans plus tarder déjà na plateau na biso to pesa mbote maman Mira ça donne à CPI.
Ouais, bonne tarde, bon dia, bonne tarde, bonne noite, bonjour, bonsoir. Na RKK occasion de pesa mapo tala émission yo. Mbote na bino yangwana. J'espère que bomoni déjà na plateau na biso. Dona, comme on a comme dona, comme on a dona CPI. Oui, c'est oui CPI, CPI o ekanga président. Donc il y a comme CPI. Donc il y a comme contrôler ba artiste nyonso comédien au Angola. Donc so sali mabe yinde CPI ndo kangao. So za na identité te. Oye kako kota na ndenga camouflage. Olingo camoufler na kati ya kati ya théâtre ya okanga yo. Yango to benga na Angola mama CPI. Donc dona CPI na kati Angola. Merci na bino vraiment. Oyo bozo continuer ko s'abonner na chaîne na biso ya Kiesekeli Joyce TV. Na bino nyonso oyo bolingaka bozo ko appuyer ba artiste na biso. Na bino oyo bozo benga el nyonso to yamba boyamba ye to mona ekala to yoka ekala boyamba ye. Donc lelo tozana ye déjà sur le terrain na plateau na biso na asi boyoka ye. Dans na CPI. Bonne santé. Ya par la grâce de Dieu ça va. Par la grâce de Dieu. Koloazo bati la vraiment ça va. Boni Angola. Angolais za nango ka ndenge za nango mboko komate likole kweya donc angolais za nango ndenge za kaka. Abi mboka o komate likole kweya. Ndenge bato so bayebi na ba Congo to yebi angolais za ba so angolais za temi poto. Angolais za boye. Bato basa ba sacrifice bato so ba na ba conteneur kwa mola ga Angola. Ngao tundi na zabu. So balakisa Angola na TV ke Angola yangoyo Luanda yangoyo nina yango nde msuna ngapi na yate malheureusement balakisa biso na TVT yango to e balobaka na matoyi to yoka ngo peka ke Angola Luanda Angola nini yango to ya soki pena na talaka na télévision ndenge balakisi pena balakisi bamboka nyos na ngaya ya Luanda ti. Donc soki balakisaka na Angola na TV balakisaka Angola na TV pardon. Mais les bateaux belé bayate parce que Angola est un mboka ya cascade. Ya mboka ndenge bato nyonso bakenda ko luka mboka cascade. Yeah. Donc oh déjà hier ceux to komi déjà to komi. Boni musala ya théâtre. Ouais, musala théâtre zoki nango bien. Musala théâtre zoki ndi bien groupe tout choc Luanda Miraïsa. Ils a ko évoluer bien. Un peu Miraïsa zana Miraïsa TV les sousou. Ba yangai. Vous s'abonnez massivement à Miraïsa TV. Vous avez décidé. Vous avez nyonso. Vi Miraïsa au mené na Luanda. Vous avez bino. Pour nga na bomba na ngelo te. Oh nous sommes na monique za ko laksa na bino donc. Vous s'abonnez massivement à Miraïsa TV. Pour vous mona bo luka nga mingi. Place assure pe au mona nga erno ces Miraïsa TV. Vous s'abonnez massivement ba fan na ngai. Ok, vous s'abonnez à la chaîne ya Miraïsa TV, place ba Evre na ye, misala oyazo sa na Angola ezali pour comprendre que artiste na bino comédienne aza toujours na musala na ye donc musala ekozanga te, musala ekoki ko kufate donc aza toujours en action. Dans na CPI Miraïsa. Yewana. Yewana. Toza déjà babonné na biso ba Holanda biso. Ezana babonné mususu. Baoyo kakaka Miraïsa na bano babotami lelo na bano babotami lobi parce que histoire tant que oza vivant histoire na yo to mutu akoki ko betela mutu te histoire ya vie ya carrière ya Miraïsa esenga Miraïsa ye moko abetela bana oyo babotami lobi bana oyo bazolinga bakomi pe na posa basala théâtre bana oyo bazolinga baozape na posa bayeba parcours ya Miraïsa Zanan na monde artistique. Merci pour la question. Miraïsa Zanan et Mireille Koutina, moi na papa na bango V0 VZ maman na Antoinette akufa na yet kama mwana yimo kwa mwasi Lombe na yimo ko ye Miraïsa. Na banda théâtre na groupe ya Mama Bonheur na Kisasa na Bumbu. On a mwana Bumbu. Après que l'on a groupe Mama Bonheur ndé na kende ko se retrouver na groupe Mister Seattle na Kasavubu ndé na évoluer carrière na ngai na groupe tout na groupe Swabala ya Mister Seattle.
nde na kokota monde en Nzonzi et après mes fondations na ngai place na bandela théâtre eza toujours pas ya Mister Siato. Voilà. Wana ezaki na nene ane okota pa Mister Siato. Soki na bosani te ezalaki na 1998. 1998. Ane o banda yo moko banda na Bumbu. Na Bumbu donc na bokobanda na 1996. Na 96. 96 na yeko banda pasi tout la 1998 là na kepa ko na biso na Kasavubu nde na yeko kota pa na groupe Mister Siato. Donc ce qui te lobby de 1996 tu te yo comme lelo na 2020. Donc c'est 26 ans de carrière. Si je ne me trompe pas. Donc c'est artiste na biso Miraïssa CPI Dona donc à ça na 26 ans il y a carrière artistique, c'est pas facile 26 ans. Mais yo yeka lobi sali une année il y a pas bataille au moko. Ote 6 mois kutu 6 mois ya pamba 26 ans eza lelo moti mona koli mona koli atangi ba atangi classe assisi université non mais 26 ans il faut 6 ans université il y a monde artistique donc c'est pas facile oyebi na kati wana oyebi makambo akutana ngo oyebi te c'est que ozana no mwana donc ozana mwana makasi donc moyen ya kotia makelele eza penza te donc pour otia makelele kokisana bambula oyo na monde artistique to tali pe ba œuvre na yo wana nde biso to kondima parce que biso to ba libitre biso to za biso presse to pesaka trophée to betaka maboko kaka na ba œuvre oyo emonana pour histoire ba kosa mote mutu moko ta kosa motu biso to ba ta presse to ebi histoire nyonso ndenge ezali. Vraiment merci na bino obo pour continuer ko landa biso dans na CPI et au côté pas Mister Siato là bo bandi ko évoluer et ça là qui ndenge nini groupe et panzana et ça là qui ndenge nyoko na carrière solo pour mutu na mutu to mona ki batna ba dadi batna ba te koma wa kenda ki nzonzinga oya sala ki to mona ki eboye oya tekenda ki boye. En tout cas groupe Swabala etikala ko panzana te sauf que les Mister Siato la kenda ipoto na sima nango atikala kotika président ya groupe ezalaka mbatasi ala dadi asili kaka pona nini batie mbatasi ala fali batia dadi discussion tikala kosama na sima dadi nde alongwaka na bato basepela kolanda yende balandaka dadi akesa tapis rouge na ye biso to tikala na biso ka na se ya makolo ya Swabala yango monike ti lelo Mireille atambolaka na tout choc Swabala na ye wana ezalaka Swabala ezalaka tout choc Swabala de Mister Siato. Miraïssa lelo groupe na eza tout choc Luanda de Miraïssa Kutina. Ok, tout choc Luanda de Miraïssa Kutina CPI Dona. Ok, sikoyo yo zaki na tout choc na Katakin. Qu'est-ce qui est arrivé que yo otika tout choc kin oya kokoma na ele Luanda ezalaki po moto ezalaki lisusu te ozokoka lisusu te balingana baomediso pema to ezalaki nini papa elo na ngana répondre yo eza boye moi na monde de théâtre oui danger azala te OK ya CP azala te donc théâtre ezali sala oyo yo yebi oui bimisa oyo yo zanango pona olobake danger o aleki Mireille o aleki o azala te ezaka ndeke mutu abandi carrière liboso aza na expérience par rapport à mutu abandi carrière na sima vous comprenez donc pona olobake bakimisanga na kishasa te ngana za na ambition na yela na mboko naza na ambition na yela na mboko na ebelo ni na sala na mboko moi kande nazala bolelo pe mukomsusu bo sutukaka Mireille azasu na Luanda te Mireille ake bo moninga pe place mususu oyo donc parce que parcours na ngai nzambe na yebi parcours na ndenga trasa muta mokilité ngamo mukono nzoto na memaka nzoto na yebi te nini nzambe memanga na Luanda na ti leo na yeba te nzambe memanga na Luanda pona nini na ko congé te na ko pe ko mandar yete parce que ya nzamba yebi ndenga trasa vie ya mutu na mutu na kima mutu te na kima neti nani
non kima te nga nayebi bato jouera na to mutu nayebi ke oyo a jouer boye so na betani na ye na meme na boye mutu na mutazaka na rôle na ya jouaka donc mutu na mutu ayebi ndenga fandisa rôle na ye zana mutu ta koloba ke nga na jouer koleka Mireille nga na jouer koleka Kingani nga te et bongo te Mireille so a jouer ne liboma na jouer liboma ko bunda na jouer ya ko bunda ko tenga ma pasteur na jouer tenga place so tenga na jouer pour encadrer rôle na nga mutaleka mutu na théâtre azalaki James Makengele motema ya Kiesekeli Joyce bambote belé na Angleterre bisika oyo bino bozali bambote na bino vraiment émission na bino bosengaki yango oyo émission ezokende kitoko artiste na bino préféré yeyo aza na Julie toza na plateau tozokoba ndenge kaka botindaki na ba question na bino oyo bosengaki yango tozotuna sikoyo dona oye na Angola toboyi te eza makambo ya Nzambe obandi ko évoluer na Angola vision na yo na Angola na art eza nini vision na art eza ke nazo pesa o naza nango pour Bible lobi donne ce que on a na pesa o naza nango na ngi pe na londa batikala batikali ko bima ba Miraisa lobby ba Gabriel lobby Betoile lobby ba Bakata lobby donc bongo batikala pe ko bima na ko former bato pour na sali groupe ka pour na sala sonité na sali groupe pour na former pe bato balinga théâtre baye ba pe théâtre basa pe théâtre lobby lokolanga pour ndi to kende boto ko mape na kimukolo photo tika to luka ba makamu susu lem souper lobby Mireille ko bala na ye tant na bali déjà za pour na vendre na libala na banda ko soigner mobali na banda soigner bana siko na banda sala na zo na libala na sala li sous théâtre lem susu pe mobali na bala olinga souté donc fona bimi sape ba oba bima lobi tanga obima jouer bi batuni obimi na l'accent tête abi peke Mireille samta l'accent eza bien eza ba avantage à vie. OK, donc vision na ezali kaka ya ko former ya ko pesa oyo ye azanango na oyo azwaki pa ba Mystère Seattle ba mbote bisiko zali apesa pe na bana mususu o bazana Angola o bazana posa ya art ya osala musala ya théâtre. Donc vision penza eza yango wana me voye Angola ayaki ndenge mutu nyonso ayaka ko luka lobi pe ko longwa boyeki azana tiki lobi kuna o azana na France lobi kuna azana États-Unis donc eza voyage ndenge mutu nyonso voyage donc kuna mutu akoyi ko contredire azate siko na Angola oyo boya parce que bo se retrouver boza ebele awa bolingo ezate pona nini entre bino na bino parce que soki to lobi bolingo ezate parce divergence il y a ba parole ezebele donc mutu na mutu oyamba na émission akoya na ba version na ye envers baninga na yeba te bolinga to sala ndeni bolingo na kati église kuto mona pasteur titulaire adjoint atelier poison l'église place ba otanga bible bosi ko biso mdona biso batama boki so to lingani te mabeza neti na wapi bolingo eza na ngoka ateke o tende bozana Angola nde bolingo banda na Congo so za to mona bateli ba poison na Congo nga bateli nga poison nga babokeleki nga mbasu nga basalaki donc eza ndenge wana ekotika la bongo eza kapona biso batata te banda na ba musicien banda na ba pasteur banda na ba ni eza bongo motema mabena eza na kati église na kati église pe bandoki baza na kati église pe batamite mabe baza donc cela veut dire motema mabe eza partout eza kana kati église te to ko sala ka mascarade te na oyeba ke muto alinga ngate na approcher o ka po te nga za bongo te nga sona ebike yo linga ngate na approcher o te po esimba te do fona l'action ke ngape na linga ko te to linga na te comprendre eza ko te likamte bo betela libako te ko bino na Luanda bolinga to bo bando na Congo na balinga na banani balinga na omola Kingando ayebike mobali aza ya Kinganda komi mwasi akomi mobali ya Kingandi oboyeba ni bozalaka kalem supo na poto ka kwa utapona ya lingaka Kingandi kwa babe okosali tu obeti muninga mosinzo kapa koma mobali na ondo bi bolingana bolingo eza na ezalaka te eza normal pour eza tina l'église eza passé communauté na biso artiste na bino na rasi bozoyo kamakambo oyo azoloba do bolingo ezaka nango penza te bo condamner bango te po ata na Kishasa ezaka bongo ata na poto eza bongo donc l'église kuto apesa exemple église kuto ezaka nango bongo pasteur adjoint azoboma titulaire po yatika na poste yango no moni pe na Angola awa divergence ezali mais na yebite soki art yango soki
to meme makambo yo communauté na biso to meme makambo ti wapi si mukoye soya kaka ti mukoye soya kaka bien mais et ça la moi passe parce que bato o ba vendre awa e ba moni bino boye bo sangane au lieu bozana même idée penser moko me boye on mutu na mutu alingi be intérêt na personnel na lobi pas conflit alimbisanga na pona par moi de to vandi biso mbalebu so muninga mo ayeni ti place sili ezaka nga na pusaniti yo po pusaniti to tiki espace muninga vanditi bo siko foto kanga makara po muninga na vanda te ndenge to zaboye muto to le baketo kutana muto to kutate awa biso nyoso tout oza batoto yako ya tangu ba osala récolte biso nyoso so baliba tala biso to zonga Congo donc elingi ko bakele songa pe na ke poto bato ba na poto balibake yo mira esa oyeka na poto mama ko yebo e posala bosa o mateke za sensité ils en sensité artiste place so toi kenda ka fola que sa talent na ye kaza artiste yo pe otokuta ki sale fort o sala ka makambu ko leka ba o ba ye ko kuta yo ko leksa ki motema beto ba ye ko bomela biso marché bango ba ye ko sala biso bebe ko zo biso bongo te fonga makaka zana baninga biye bo seka bo lia bo mela eza msupe na sima na ngayo ko zo bilipambo lile msupe na sima na yo nga pe na ko pambwa ma on sait jamais yango bozo yibana na bana donc mwana ya oyo oyibiye po koma ya oyo te ko yiba mwana kutuneti nga mireille bon na ko yiba mwana mutu te yo mwana oyo moni ke pas mireille ozo ko se retrouver to lingo ke no place lingo kende okay na yo pena ke no à l'aise mais tango okende kuna otali peza ko mta yibi bible ayibi on akata saki ayo bateke on ayibi eza bible place siko ko fongola ngo makambo kuta na kati eteye omona yebo wa na bible o mama na yiba ki bible yango oyo ya ba force en nature te bakanga pe mutu makasi te mais et ça là bato moi ko kamwa po biso to vana na ngola awa ko mona Mireille 26 ans Mireille ça 26 ans ya carrière mais muninga na yo aya yibio bana musala edimini ato ezaki ga nini oyo bako sala bongo eli moni bana so bokola na ndako bana nyoso to bokola na ndako bazaka na nini mawati to kana ndako mona mwa msaza moyibi mwa msupa za lokoso mwa msupa za impoli metangu yo mama bota bana no yebi mwana nga waza lokoso mwana nga waza impoli mwana nga waza bu tanga seli kamo boye na miso bato saka assembla ete en tout cas za yete ngamo na conscience na yeba ke mwana nga za loko ya tangu siko mwana nga alingika ke pa ba voisin ya fufu atonda tanga kepe kuna moni fufongo eza na munene blo balambeli fufongo eza na kitoko te moi c'est ça fufongo pe ala zongeli soupa mama dans na CPI to tout comme on a dernièrement la fois passée tout le monde qui na Congo na RDC ba pesi ba artiste la plupart ya ba artiste oyo maman présidente Tshisekedi oyo a pesi bango ba carte ya santé Denise maman Denise Tshisekedi siko ndenge ba pesa ki ba ninga mais bino boza na Angola organisation nini bosali pona makambo wana ou bien parce que na organisation nyonso eleka na Kinshasa comme si bino bozaka comme si babosana bino on dirait bino na Angola bayeba bino peteke na Angola ba artiste bazalaka to yebite sikoyo bozaka pe na idée bozonga na Kinshasa bozuki ba carte wana to ndenge bokenda na mio libela eza problème eza nango simple problème eza ka ke bato bazalaka wana le basala makambo wana bazalaka mitema malamu po biso pele msuzu soki ezaki na bamboka msusu edevelopa penza bakota pe ba Mireille oyo basaleli bango pe ba mausolée basaleli biso ba mausolée pe ke Mireille sa moko boya bima na Congo tozotala ele msusu avant que tulem na kufa donc bato bazali boso bazalaka mitema malamu ya ko reconnaître que zape na bato msusu baza ba artiste congolais babima mboka bazalaka quelque part soki muko msusu pe ko sunga ke nazonga Congo pona kende lem na okende na kena ke ko déclarer droit na po eza droit na ngai na okende ko réclamer ngo ke ngape fona zala na carte ozomona pa ko fi ko kende liboso ezala kokoma te ya ko ke liboso ezala kokoma te nyoso engenga ezala pe orte donc cela veut dire nzambe azala nzambe na ndenge na ye alinga nzambe azala multi système soki ya bombi na gauche yo ye bata bombele oni na gauche
biso bata mokili za so kabeli mutu boye fo mutu o wana za mayala ana mona ke na kabeli yo mais nzambe le apesaka mutu amona te ke nzambe opesa biso to vene biso na ngola to tala kama kamne so tinde ezolika mais mukolo esengeli ke nzambe akoloba ke ekomi ngonga ba o baza na ngola to vonda pe kala mso invitation ye o ya Congo bokepi bozu bénéfice na bino. C'est quoi différence nini par rapport ya ndenge wano travailler na Congo na ndenge bo travailler na Angola? Différence eza makasi parce que Congo toza ebele na Angola toza mukie. Quand ezaka oyo bokuta biso bo bebisela biso marché bo ya boye bandumba bo sala banini bo tekaka basi bo sala ka eloko ngwana ezaka abongo mais banana ngo wana nga penza nazaka na temps ça publicité ya mutu te. Nga mwana Antoinette naza na temps ça publicité ya kombo ya mutu te. Donc mutu ezotala aosalanga publicité. Na ko apprécier makasi po ovandi noka botanga komba miraesa on pourtant miraesa ko tanga ne kombo na oti dommage penza eza na nka ya ngwana moni confisant to sala nka biso na biso ya na oli kamute ke ngai na obotama te oya lokola nga pe na zanga na ngola na mutapesa nga bole ya ngola zate na ya pe na ngola na volonté na nga moko na yepe na ngola nga moko na yangola ba pianga bolé ya te na retourner question na tuna nga na répondre yo na Chine ba refula yo est-ce que Chine ba refula bato mire ba refula na Chine ya na Chine mbala moko Chine ngo pe ba refula ay ko para na Angola ilo mire ça na mboko ezata bato bazoka sakeno be bato zoka sakeno mire fonctionnera te. So la mungina tonga sokoli, so la mungina tonga sokoli abia ke répétition. Bota place à faire na mesa, ukutaka masanga na masanga. Exercice ni koma ya masanga. China e a Angola e koma lubango uambo. Na Chine ba refula mutu te. Chine ba refula mutu so koti ovacité ozana mukanda te bakangi oza sans passeport, au koti ovacité, au koti cachot à partir ya cachot de basombeli obiye ba refule. Nga na ndoki ne Chine na passeport na nga et puis passeport na nga so na lakisi on a kenda Chine on fungola munoko fungoli pa munoko passeport de passeport eza ya plein na kenda Chine ya moko te ya ebele ba o bayebi na sala commerce na ngai na concurrence te na zo kende Chine na nga na ndenge na nga ndenza matrasa makamuna na trasa ke mira se retrouver na Angola. Est-ce que la Chine va arriver au monde est mutu soit meli ba mela na ye akomo ba n'importe quoi na Chine va refula te et puis bato ba yebi ke mira isa na kenda Chine ngai na air éthiopienne na zalaka na carte ya fidélité na Kenya Airways na zalaka pe na carte ya fidélité donc eliko ba question na za visa na lina voyager lobby na bengi na agence na bi na mo bombela nga place ba bombeli nga place billet za combien ba yeso billet za autant talaka mutazaka na carte ya fidélité na nani agence ya avion Ethiopia Airways na Kenya na Ethiopian na Kenya Airways jusqu'à ce mutu na kakenda ka Chine mbala moko ba refula epe ozomona te ke olobi énorme boye po batuka ba monoko lobaki na yo ba question o batinga batuna bato batake mission ba fan na yo o balandaka yo batali émission ba garçon moko boye ndenge batuninga question ba via garçon mo to comprendre te boye na boya lobi ne pot est mira esa tia ya Angola ba refulaka na Chine yango ya ko se trouver na Angola ngabite pomme te na oketuna na otuna e question wana yango wana na websa bili ba fine na ngai mutu fozalaka na kabesa ne mutu fozalaka na mutu to lingo salika mo bo fo raisonner likambo na oloba e sala nga mire na zana terrasse ya munene na Kasavu ba théâtre belé ba sala na bar na ngai ya kazete ya kiti sikomoni si mutu maki Mario okota mabala tellement moi mingi basi ba oboyo sko o inspiré do ba moni nzoto no trop o mona sko place okene to komo luka ya sika sko oza neti yo ngana na komi na aja mino nana mobali mo alinga nga moko na ebisi ondi mate na mukolo alinga nga makasi et puis mobali na nga silika yi makasi yo benga ngai na komi na menopause pourtant yo ndo komi na menopause pour ofane teinture no ifane moni moso ozwi siko basa kabelo nyoso baboya yo ba fantaisie nyoso baboya yo basi nyoso na ba téléphone baboya yo ba mona o trop sko ofane
okomi poussière mwasi wa kozwa ozwa taka moto komi na niveau olala pa ndoko na bino na salon nga azala pa na nga ekare eza molai jusque là na ocomprendre te kandi ezokende ka yeke ekabo ekende mpena ka bongo moto komo boye waka na mwasi mo boye mwasi yango ando kosala lelo nyonso otiki mwasi wana oye na mwasi mwa makangu na ndako ayibi babijo bata mwasi wana mwasi wana lelo akota mabele mpo na yo olela kutu mwasi wana tosala matanga place mosusu eske bafamille wana makambo baloba mpo na yo omona te yo moko okoma lokwa liboma moto asalaki miso yo mona te kokoma lokwa liboma moto okoma ovanda bao banda ntongo ti mpoka mpo beta matolo 90 000 15 000 par mois fois 6 90 000 pour futa ndako ekabola au mwasi okoma na kinga ntoko yo okoma na malueka ola na salon na age na yo sosola makasi nga na comprendre te nga juste question okasi bato batuni yo na répondre bango par rapport à question wana émission batalaki émission batali ya garçon na neti nga mire mpona tanga nga tanga kombono wana nyango bimisi yanga mpona tanga kombono mpenaki na yebi yo leka na émission bimaka na 5 CD 5 1 2 3 4 5 oyo osala na Congo oyo ba reconnaître yo que oza pe artiste yaka nango na émission oyo oleka nga nakoya na 50 dona CPI fois 10 et puis na bakombo baproducteur oyo baproduira yo oyo bateka yo nga siko nakoya na bacd oyo nga na joua 50 totala siko mai na mafuta différence mai koosopana esopani bapangwisi mafuta etashaka donc nga na mafuta quoi yoza mafuta nga na maite nga na mafuta so na kweli na elamba no boye obebi po bilembo ezali ti yana bato mosusu bakufa na Congo wana omona baleli na ekai pa na bango basombele po place mobo baleli mais eza na bato mosusu balela bango na martyr eza pe na bato mosusu balela bango na velodrome eza pe na bato mosusu batili na stade ya minene o comprendre neti nga mire so na kufi na za na Congo faut balela nga place balela idadi so balela nga place balela idadi te lokwa naza mona bumbu faut balela nga na komi na bumbu mais pas artiste ba olele pe na stade ma siko nani neti masumu akomema akende ko déclarer comme nini nani akufi oh kasi ba otala na palmarès na entrada na yo entrada na saïda na yo aza palmarès était na Congo na ebité na yebite po eloko etiaka mutu kokota na palmarès le mosusu ya internet ou ya ba CD la wana bato banota nga batalanga na cassette papa nga tala na cassette ya différence yango wana te nga natala na cassette pe pona kin se wa pe to ba cassette te na tala na ba TV normal ndenge to banda otala na canal kini à l'époque théâtre bando le kaka misato groupe Salongo tout choc Swabala na groupe ya sans souci parce que moi sona banda wana ti lelo yo betele masolo ya yo nani 26 ans de carrière eza moi passé donc moi passé na ebité balobi mira esa asalaka eloko te na ngola na ebité arango tika pona nini po balobi yo sala ka lisusu eloko te na ebité ba théâtre yo sala ka lisusu bango nde bazo sala eloko te po chaque fois zaka ko senga matolo mona mtu subo vani na babo so moni aye wana bato okima babombami po bayibi kelem subo na 10 bière na bino so ya ozo bino mwa 2 mwa 3 botika na 7 akati bino ambiance oui mona mtu mususu azaki na lineti te amona kika na kidiba boyela akosoleka boye pona nini ya leka kaka siko nanga mnaza na groupe oyo na opesa nga chance so makamba confirma oyo sili jeudi oyamba bana ngai soki confirmer sili oya na répétition tala musala o mira isa pesa so na vandi na opesa répétition na pesi répétition na yoki mulunge na ngina mela mwa bière na nga yango yo ozola sujet
kena mela masanga nga mela na kanse kuta lo bakemira na ngola ate mala kula moi sala kindumba mira mela masanga bo masanga ya lisu c'est normal masanga eza lisumu te babone na biso bozolanda biso botalaki bemission bolandaki quand même extrait ya makambo ezoleka na ngola à propos ya artiste na biso oya monene o bino nyonso boyebi bolinga pe mingi mais malembe tozoke na ocité jeudi oya lobby nga na oyamba groupe ya Mira Esa awa na ngola bana o Mira Esa zo former na kati ya ngola jeudi ya lobby nga na oyamba bango bomona bango na TV et en plus c'est ce qui confirmé sili ba fongoli ngai na kokende ti na place ya répétition ya artiste na biso Mira Esa naza si événement o nyonso bokomona yango tokolakisa yango bokolanda yango bo accompagner biso bo continuer kaka na ko s'abonner na chaîne na biso o vraiment bokomona nyonso. Karine Pambo, la mère de mes enfants, Karine Pambo Mankoy, Abigail Matuka Mankoy, Fef Matuka Mankoy, Elsa Matuka Mankoy, vraiment bambote ebele na Washington. Ah maman bana maman konzi. Karine Pambo. Moi si makasi, moi c'est lombe mbote no yango na ebele. Talaka yo fan club na numéro 0. Et commis déjà. Vraiment Mira Esa toujours kende na rochité na biso vraiment ba fan na biso ba comprendre jeudi tozana bana yo puis après confinement toko yeba ko ya na répétition pour na biso moko toko lakisa musala oyo po ba toyoki balobi musala osala kate mais pour abonner na biso ba confirmer il y a solo que Mira Esa na ngola asala ka to bana no jeudi ko zwa bana na yo pour ndenge yo mo lobi ke na ngola biti na ya o former pe bana oyo oyo bazali awa po lobi pe ko kena yo ke quelque part bien eza bon to komona bana wana oyo lobi ozo former pe to komona groupe complet après confinement soki misala nyoso ebandi vraiment to komi na suka ya émission na biso message nini oyo kopesa ba abonné na biso to ba fani na yo o ba message kolanda yo. En tout cas, bafani nangai bano balingaka mwana mama Antoinette likambo na moto teme muna dia bulu elo badadi dikambala que ton âme repose en paix. Bonio kwa marate so yoki masani mo ekuwe na ngwe panza na ngwe peso panique te. Muto a souffrir na santé abouité. Muto a souffrir azana santé est bien beauté. Na souffrir na ngola na zonga Congo papa msaza lupango. Na ça kalem sous un mois pas le papa la ngala zwinda kwa ofutela na ki so na vanda na ngole beto libakuti na vanda pa na ngola po na za na ambition una osa na mboko bomi nyo ko la te ba fani na ngana za penda très bien et puis en bonne santé et puis chez moi na vanda pa na ngai preuve neke chave na ngai ndako yango fongola ndako na ngai za yango fongola na ngai ndako yango yo na vanda ipana nga na vanda pa mutu te na beta ko licence te pa na nga moko ya donc pona olakisa ke mutu asufraka et puis na futela studio te na futela ndako ya 2 chambres salon cuisine na souffrir te na za vraiment bien bato bazoloba pa ba misala oloba eza pasi alalaka na salon tayaka nga kutu mwasi soki mwasi ata komi mabe na suka azwaka mutu aufutela eta ndako asomela eta mwelo yo siko mobali basi balembi yo ola na salon. Oh, désolé. Merci mingi na baye balingaka Mira Esa mon Antoinette toujours en forme. Nazo sala ka pona osepelisa bino bo s'abonner massivement la Mira Esa TV bokuta makambo na ngai o na sala raté bokuta bagag na kati bokuta ba émission na kati ba droit et réponse na ngai mingi ezaka na TV na ngai bo kota bo s'abonner bo tala nini o Mira Esa zo sala bien Mira Esa zo sala te. Merci na Patou Mbemba effort perso na Paris. Merci na Niclette Makie, c'est moi c'est à Pemba Zanga Lisumu, Momi de Mira Esa.
merci na Nikleti Irene Ouattara motema ya Nisson Ouattara kana Paris wana. Merci na maman prophétesse Mariam Nkosi na Paris ainsi que bafani nyonso bolingaka Miraisa na pesi bino mbote. Je vous aime tellement. Mbote na ba chef nyonso ya tout choc Luanda de Miraisa, mbote na bana nyonso Miraisa boti na Angola, mbote na famille Kutina Mobimba ainsi que na papa na ngai papa Kutina Boniface Twe Kuzoro ko ya bote na bino elombe oyo azali boso na bino mbote ebele na baye ya ngai. Bongo te yo linga bongo te osiliki no ti kosika no te je ya na bien na en tout cas na vivre. merci na babone na biso bino nyoso obo mesana kolanda biso obo lingaka vraiment émission na bino oyo bo mesana kolanda chaîne na bino ya Kiesekeli Joyce. Tozalaki na artiste na bino moko boyoki ba propos na ye bino moko boyoki oyo ye alobi. Donc ndenge toyebisi bino kaka jeudi tokozala na bana na ye oyo azo formé na kati Angola totala pe tokotiela bino extrait na bango ya misala oyo esala na kati Angola. Sans plus tarder déjà na pesi mbote na Kiesekeli Joyce motema ya James Makengele na kati Angleterre mbote na bino vraiment bisika bozali na pesi mama bienvenue motema ya Edo vraiment mbote esika ozali na kati ya Londres na pesi mbote na Arlette mwasi ya mabondeli talaka yo mabondeli osimbi mabondeli na kati ya Angleterre ya Londres. Donc mbote mama bisika ozali na pesi pasteur Jacques Nzoma na mama Achille ya église Hope of Glory Church na pesi bino mbote bele papa pasteur na biso Jacques Nzoma d'Angleterre bisika ozali na pesi lisusu mbote na El Lema motema ya Mireille Lema mbote ebele bisika oyo bino bozwami Pichu Bichwanga motema ya Généreuse mama mbote ebele bisika bozali pe ko informer bino soki olingi olia biloko ya fresh bokoma wana kaka epa ya mama Généreuse bokolia biloko penza oya fresh oyo zo wuta penza. Donc ezana makila oyo penza oyo pesaka santé wana biloko neti ya biso Afrique. Vraiment bokende pa mama Généreuse motema ya Pichu Bichwanga bokolia Bichwango pardon bokolia ba biloko wana ensemble. Vraiment bino nyoso oyo bo message kolanda biso na Amérique, Europe, Afrique, Asie, partout, bana Angola, bana mokili mobimba, bambote beye bisika bozwami. Jeudi tozana bino ensemble. Bye.